Bonjour, mbote na bino nyonso to ba bolinga maman Eliani, tout na petit de mbote. Bah na bino ma vie, puis j'espère que vous allez bien. Maman tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Ah tozaka na Lyon, le to comme dimanche. Hier c'était samedi, tozaki na anniversaire papa Abiso papa Zola, mais tozaki papa ya ba utoki de partout de gauche à droite. Sikoyo papa ya ba komi ko kende. Ba ngi sa papa Zola moi likambo o ba ko yebisa ete lobi na salle. Papa. En tout cas, bon, Yaya. Mon grand frère Mantunga, moi je l'appelle Mantunga. Mantunga. Mais tout le monde l'appelle que Papa Simon. Mais en tout cas, ma l'équipe bien, bisous to bando zonga na biso. Bon tempo kani. Zonga na Toulouse, bah Toulousain. En tout cas par la grâce de Dieu, on était contents, tout s'est bien passé. En tout cas que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ah voilà. So bozonga na Toulouse, bon c'est bon moni ya meta papa de Diawaka na bopesi la ngai ba biso. En tout cas ça je manquerai pas en tout cas. D'accord, merci. Voilà, donc pour comprendre bon moni tozaki na bandeko tolaki na hôtel. De ma part na papa Zola merci beaucoup parce que on a assuré papa Zola au type se besoin dans les bonnes conditions. Aux autres 2 jours d'hôtel, tolali très bien, hôtel avec petit déj. Na kanisi donc ba maman ba susu ba kilo parce que bifa volonté wana 2 fois té. Merci beaucoup na bande konyo surtout à Lyon. Eric Bercy, je te fais de gros bisous mon fils. Merci Penza, prestation qui magnifique hein, prestation qui magnifique. Émilie Yaya, je te fais de gros bisous. En tout cas ba maman à Lyon na sepi na bino makasi. Ba maman à Lyon baza sympa, ba maman à Lyon go esengo na esengo. Ba bisou moko na zu ana Lyon ya kosakana te. Ba maman Lyon ba lobi ba lingaka maman Eliani tu na bango makasi. So za mutakanda ko talanga te. Poso ko talinga. Eko mutakanda ko sepela na ngai te. Talanga. Poso talinga. O mutakanda, o mapikanda na wesa nini. Eko sila tamona ka Eliani tu. Aseki motema pembe likamona moto te. Motema pembe likamona moto te. Alors ba maman Toulouse, ba maman ya Lyon na sebino ba bisou belé, ba maman Lyon merci mingi, maman présidente merci mingi, ma Pauline yo moko na merci, ma Pauline Zola. Molonga ni ya papa Zola. Merci na yo ma Pauline boyambi biso vraiment kitoko. Tolie ki vraiment toza bien, bologer biso très bien. To sepeli vraiment makasi. Surtout na kei. Bande konyo surtout bazaki na fête ya papa Zola. Ba sont très gentil. On dit que tata moko maman moko bango nyoso gentil o wapi parce que vraiment très gentil kuna ma pona tozonga na biso bomoni tokomo bongama bana na ngai équipe bango na boko mona moi la capricieuse alekawa mutaba problème comme on a Aminata bomoni Aminata mutaba problème la capricieuse dangayo. Voilà ba maman bango na maman Maria Bosilisi. Ma Maria, Bosilisi. Boka ba porter wana ba tout tate. Boya opesa papa Zola merci aloje ki biso kitoko. Papa gentil na maman gentil. Papa la maman Zola merci en tout cas merci pour l'accueil. Vraiment pour accueillir. Bien ma case. Boya koto yo moi déranger boya koto. À l'aise. Bataillon très gentil. Tata moi qui est content. C'était l'équipe bien, balé bien, bameli bien. Ma Maria, qu'est-ce qu'on a balinga mingi. Ma Maria nanga bandeko. Ma Maria. Yebisa yake ochaki pilipili na pundu te. Pilipili ya kite. Biloko etikali tale bele lelo bazo fete nango lisusu lelo. Alors Anzala. Faites musu lelo. Papa Zola sepe makasi faites musu lelo. Voilà. Toya. Et voilà, wana équipe la Providence ndebo moni wana ba mususu bazaya kolemba ba déjà kuna na kati ya mutuka ezeka pona ko pesa vraiment merci na bandeko ya Lyon bilonyo so Émilie Yaya je te fais de gros bisous maman présidente ya ba maman na Lyon kamata ba bisous na yo
Babiso na bino nyonso, merci beaucoup na bino surtout bandeko ya Lyon. En tout cas, mutu nyonso zaki ah bois gentil hein, na sepe na bino makasi. Vous êtes vraiment très gentil ba maman à Lyon, na ba papa à Lyon, gentil, sympa. Bon, les deux hommes ko la yenga. Na bi ke batno so ba okende la plupart batu ba okende église, ta mutu okende église. Et lo kwa liboso ba skola kakande motema. So mutu kinda kwa nzambe skola liboso na motema, po motema est très important. Motema nde yango nde makambo. Motema nde pour ce que la motema, ko bongisa motema, kana na mutute, lukunya na mutute, zuwa na mutute, so ko moni makambo ko sala na propre force na yo moko te, osengi na nzambe, nzambe ngana ko kate, nzambe sa nini, sunganga po nzambe atikaka bana na yete. Eric Bercy, je te fais de gros bisous en tout cas, merci pour na surtout et l'équipe nza malam. Biso toke na biso ko zwanzela, kamnyo na ngai yango wana. Kamnyo na ngai yango wana. Voilà. Ah non, c'est la paix papa. On a la bimi nanga déjà dans l'hôtel. Non, c'est la papa Sanine. Il est Akita. Photo kende. Oh, mboka Toulouse. Eh, Toulouse c'est Lyon bolimbi sangai. Oh, Lyon. Voilà. Voilà. Camion nanga yango yo. Papa a camion. On a la voiture, comme d'habitude, nous sommes maintenant au travail. Hey! Oh, on est moi. Là, tu as tapé au moins 5 heures. 4 heures de route là. Hey, moi, il est qui m'a cassé. Moi, il est qui? Moi il est qui m'a cassé, voilà, on a qui n'a pas voiture, on a maman qui ça nini, tokende. Bon, tous autres mon élève que ça n'a pas battu, hein, tu me dis que la maman a nzambe tata, nzambe baza na biso, nzambe tambo na biso, tokende bien, tokoma bien, après tokoma à Paris, bien mon boye bikaka, et vous savez nous quand on s'est comme déjà. Bon, on se dit à tout à l'heure que Dieu vous bénisse. Mungu anubariki tataza mkalisa kumuna. Nzamba nube chanel bana betu bon. Oh, moi il fait très chaud. Ouh, moi soleil leki.